En tout cas, les amis, Nazab, vraiment dessus na comportement, il y a avocat, il y a Rebo, na procès, où il y a eu le 25. Nous sommes le 26 aujourd'hui. Na lundi procès à Rebo, il y a le 25. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas aimé le comportement, il y a avocat, il y a Rebo. Rebo Atikala Kosambate, c'est pour la première fois Rebo Azala devant les avocats, devant le président, devant le jugement. Rebo Atikala Kotang, il a l'école, il a droité. C'est pour la première fois. Mais on a remarqué dans le procès à lobby hier, l'avocat Rebo Bazala qui est vraiment timide. Rebo aluka ki bino bo défendre na dossier ou ekomela ki. Mais lobby botike li Rebo a répondre na ba question milai et beaucoup monde ke ba même question o bazo poser Rebo, bazo zongela ka ba même question. Pendant que vous êtes là, vous réagir. De l'autre côté, l'avocat ya moto yiba ki bloka Rebo, basala ki motivé na procès à lobby, mais l'avocat ya Rebo basala ki vraiment timide. Frérot, j'espère que tout lundi bisogno tout le monde en défire frérot azo tomboka ba avocat Rebo c'est comme si ba changer équipe, c'est comme si ba avocat ba oloba nini parce que ba avocat baza ya olemba. Ba avocat ba ozala makasi ndenge nini bazo soutenir côté ya faible. Ba soutenir mensonge te. Ba avocat ya côté ya frère wana Platini, il faut bazala ka makasi parce que bazo appuyer vérité. Ezalaka du naturel bien-aimé. Biso batu tozolanda na bino batu bozolanda et sa leçon kolinga ko se faire justice sur tous les plans et ko balukela yo. Kolinga ko nuire mutu te. Kolinga ko nuire mutu pona biloko ya mokili te. Tikela jugement ya Nzambe. Tika justice ya Nzambe. Frère azo bima misisa pamba. Finalement, bandeko, avocat ya Rebo, baza motivé te. Baza ya bakolemba te ndenge nini parce que côté ya Rebo eza na mensonge. Toza kakawa. Bien aimé, bandeko nanga, babone nanga. Toza kakawa, vérité koyebana kana nazwa kasaki ya Rebo. Eyebana. Vérité kobima. Ba soutenara bêtise te ba avocat ba ozala na makasi ndenge nini ozolila nazo apprendre mino musala te Rebo ba avocat ya Rebo ba avocat ba bundaka na ba image yo ozo samba na ba preuve avocat azala makasi soka zu moi point moko boye te Rebo azalaki te azalaki absent bokoki ko samba mais ti bazo beta mutu neti na film ya bakanja Rebo afandi azotala ndenge muninga ndeko na congolais ya mobali azolela mère pardon ah non esili ba sirene baboyi Rebo aza na problème Rebo aza na ba problème na batu basimbaki pouvoir na ye ya musique babebanaki abebisi bikila yango bomoni maramu nyonso ekomi Rebo abebisaki bikila yango moni monde des eaux esundoli ye esimbisi ye touche bandeko tozala na Nzambe ndaleki nyonso kozela te oluka Nzambe na moma ya problème zalaka na ye po Nzambe soki likambo ye aokotelo parce que ozalaka ya ye avocat zwaka makasi soki azo sentir que aza quand même na ba point moko akoki kosimba et défendre client na ye mais client na bango aza na baga febele et papa sango Rebo sololi makamususu tokomi na tribunal Rebo azoloba makamususu azotoka ningana vérité nde longaka vérité longaka bien aimé vérité za lumière ti ba avocat baza faible bongo bazo appuyer côté à mensonge bien aimé ba soutenaka mensonge te. Le mensonge, c'est lui-même le diable, Lucifer. Roki ko soutenir Lucifer, te roki ko soutenir diable te. Garçon anazo samba. Basoda bazo samba. Balobi mutu abengaki biso Rebo. Basala boye Rebo. Siko ba avocat ba oloba nini. Makasi nini ba avocat ba ozala nango parce que ba preuve eza wana na sani ya mbele. Batie ba preuve. Ba komi ko samba siko na ba image. Batumusu botika Rebo afanda eza teni eza leçon à tirer relation oyo tozala na se ya moi oyo ekosaka batu te onga na mbongo te totika ka temps
bakosela mutu makambu te. Mutu mususu nde azwaki saki ya rebo toza kakawa. Mutu mususu nde ayibaki ye me akonfondre. Avocat azwaka makasi soki azo sentir que mais quand il y a de preuves, là où il y a la vérité, ba avocat bazaka na mapeka ya kokweya lokwa lipapu ya lipeka soso. Babundaka na vérité te bien aimé. Faut kolingaka vérité na vie. Rebo azo kosa di alpha ti omega lokuju na lokuju. Rebo azo kosa na talinga bino kozanga Jésus Christ eza liwa. Comment fait-il moi si akoki kokosa makasi boye, moi si apembe akosa makasi boye. Rebo lokuju, rebo lokuta. Pona nini ma ese sopani bandeko tokopesa rebo conseil te. Biso batu bozolanda kokoselaka mutu makambu te bandeko. Vérité eyaka na embouteillage et puis ekomaka. Kolinga konuire mutu te, kolinga koboma mutu te po azwaki yanga na olakise te. Tikela nzambe tan. Porter plainte pe tikela nzambe tan. Nzambe afutaka ba méchant. Quand Dieu paye les méchants, salaire ya kofuta batu ya mitema mabe oyo futaka eleki ya nzambe te. Nzambe afutaka batu ya mitema mabe. Rebo akoka ko s'en sortir te. Rebo atoki akomi asenga mai mutu ezoninga na kaka. Ba avoka ba olobani ba image eza wana. Ba soda wana bazo témoigner clair siko ba avoka ba osala nini. Bien aimé, conseil ezaka moko. Il faut kozala na vérité. Bino batu boza na justice. Bakanga yo, bakosela yo makambu. Ndeko nanga lobaka vérité. Vérité sauvaka, je vous jure. Vérité sauvaka. Quel que soit oza mobolo oza na mbongo te, mais vérité sauvaka. Vérité sauvaka. Je répète, vérité sauvaka. Bozalaka na partir à lumière. Frère wana zo tomboka e mutu pe akufi te. Déplacement kaka ya tenu wana nde memi ngambu. Soki ezaki nango ba policier problème ezatin. Po ezaka musala ba policier. Nga nazaka face ya nini wana. Ya kanchati ya barrière. Des fois je travaille là-bas. Na mona ba soda à garde républicain. Ezaka des fois mona ba yeli bango moyibi. Ba bisi bango te boke na bango na la police. O eza musala na biso ya ba garde républicain te. Baboyaka na bango. Omwa pe bakangi moyibi bakiti ne na teni abite o eza musala na biso te boke na la police. Soit bokita commune. Omona bakiti commune. Soit bake boka. Esika la police esalaka makambo wana ya bamiyibi bakuluna. Mere bozo wanga na nyoso. Ribwana lokuta moko no. Non. Te. Ope ya buloji ezangi te. Buloji ezana kati walai. Awanga na basoda. Azo wanga na cortège. Azo wanga na nyoso. Ngam na benga ki bangote. Ngam mutu na ze. Nana relation na bangote. Tibake bayaki. Ta nyoso wana basoda na bazuita ya kolekisa. Bazui bambongo makasu. Bamai. Rebo ebika elote. Abenga ki bango pete. Numero wana ebenga ki basoda wana. Rebo eza yang pe ya yete. Bandego. Bino batu bozolanda procès. Bozo intervenir. Leçon. Na likambo rebo eza kaka moko. Il faut apprendre à dire la vérité. Il faut apprendre à pardonner. Mutu asali yo mabe limbisa ye. Mutu ayibi yo. Tikela ye maloba. Tikela maboko ya Nzambe. Pesaka Nzambe tan. Mutu ayiba yo. Mutu escroka yo. Tikela Nzambe maloba. Et puis pesaka ka Nzambe tan. Tala ndenge kokende na muyibi ya vi na yo. Tala ndenge nini Nzamba o traité mutu akosela yo makambu. Tala ndenge nini Nzamba o lelisa banguna na yo ko se faire justice te. Bakweyaka
ndeko nanga komitungisa te baavoka ya koto oyo bazalaki motive mais bazalaki motive parce que bazalaki na bapièce bazalaki na bapreuve nyonso tout c'était rebo na ndenge apesi ordre c'était elle bazosoutenir mutu oyo aza innocent vérité oya tokoyoka kaka ke rebo saki wana eza garso wana te mutu ayibaki saki wana eza mutu mosusu nde ayibaki yango tokoyoka kaka toza awa tozalaka pressé ya kifanatisme te tozalaka pressé ya kodefendre te il faut kozwa temps biso toza batu ya misu mine il faut jamais torturer il faut jamais faire quelqu'un du mal mpona biloko ya mokili tokotika ngo tokotika ngo abonnez-vous massivement